Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Merci mingi papa pour la question tuninga oui mboka na somalamu mokili tozela mokili na nzambe nzambe mtasala mokili na moi na mbula nzambe mtasala ngo l'homme propose et dispose tokanaki malamu tokutana na malamu awa na 15h mais nzambe abeti mbula ngai na yo tokosala boni ezala bandeko mosusu bazalaki na baprogramme ya tongo mbula ebebisi programme wana fapusana mwa ndambu alukila libota mwa eloko akolia aluka mwa carburant mwa kote ya mosala babongisa eloko oyo eyisi biso na ngonga ya retard nde yango wana raison pene ezali mbula mpo moto nyonso omonaka ezali mambula. sikoyo mpona biso benga toyoka ANTPC ezali association na bino ya baartiste bino ezalaka mpona matanga to mpona makambo nyonso mpo tomona bamanifestation mosusu toyoyoka te soka toyoka moto akufi ANTPC limima toyebi te mpona yango kokoexplike biso. merci mingi ndeko na ngai mpona question tuni ngai ANTPC d'abord nadekotika ngo nani etake communicateur national mpo naza membre ya bureau national oyebi yango malamu etake communicateur ANTPC ezali association nationale de théâtre populaire et cinéma eza mpona matanga te eza mpona matanga te ndenge olobi wana touti kobalisa papa ntsakala outi kobala estce mpona olobi te ezaka mpona bafeti oza comprendre nabi tokoloba mpona matanga par rapport à quoi mpo tokundaki mundweri tokundaki mindondo mame waso toi tokunda so ndeko naso shiko mpululu eza mpona matanga te eza mpona bamanifestation nyonso tosala yango mpona kosungana tosala yango mpona kowela badroit ya baartiste tolingi artiste azala moto azali na nzela pamba te artiste aza motu monene azali prédicateur toza baprédicateur toza bato toza kolongola population na biso souci to batelespectateur na biso association tosala yango kaka te mpona matanga to mpona nini te mpona olobi wana te papa ntsakala uti kobala manzaka uti kobala oza comprendre baza ebele bato bala nga mpe nazobala na 2020 oyo na 6e mois libala nange ezali eza mpona matanga te tosala yango mpona kosungana bamaladi mpe tosungaka na biso balobi bosali ANTPC mpona nga baartiste ya minene ya mikiezi kama muzala soli mpe kaka mpona baartiste ya minene toti kokunda stemai mayala boyebi yango malamu tozalaki biso ndesi na chantier toti kokunda stemai mayala ese ayebana pena grave ayebana pena grave te tokunda kadi ayebanaka grave te ANTPC eponi moto te eponi ekolo te artiste ya mokie to ya monene azalaka te totika ignorance boti kozwa biso mitif biso nyonso toza ndenge moko oza comprendre oselisika fort oselisika fort ekomi deka kote baza na boye kote ANTPC baartiste bakabona boyesiko yango tolingai toyeba mpanga mpo ya bakestion biso toyoza mpona bato ya libanda bato biso bazokoyango tellement yo ozali membre ya bureau toyebi te soki okoéclaircir nini kokabona to bozapela kaka ANTPC. merci mingi monde entier partout bozolanda artiste na bino mfumuzia na baréseau sociaux po mituna oyo na baréseau mosusu mpe ezolilanga mingi place mpe na wuti batuni ngango mpe ebele vraiment eloko tokoloba biso aza bokabwani te même na organisation ya matanga même bafeti nyonso bokabwani ezali te association eza kaka moko ANTPC oyo ezaki gouvernement yebi ya président na biso mbindi masumu de brende yalaka yala o bambala sombo balandi na nsima bapapa ntsakala balai na nsima bapapa na biso bamama na biso tu balai na nsima omashako na biso baleki na bango bafumuzia na baroi de beste baoxygène babei kanto toza na nsima na bango donc bokaboni eza te toza biso nyonso bomoko ndenge na baka ntango nyonso tukala beto babonso mika miambwa mpo naza mokongo tukala beto babonso mika miambwa leki na kumosi sikamena mpe kumosi biso bokaboni ezalaka te mokonzi azali moko moto ya train biso nyonso bawagon
nsima ya papa na biso nduni mambimbi masumu de brende de bokabone ezali te nayebela batuni question wana oli oyo bango na cadre ya organisation ya matanga mais obangi mpo lo bango ngasi nazodekotika yango ke baréunion mosusu netika na gitambo réunion mosusu na ngiringiri kobanga te so omoni réunion mosusu neti président saisal asalisi na gitambo eza réunion ya mabe te président masumu limbe apesaki nzela tosala baréunion marke wana mpo force ezala omoni famille ezovwanda chez bango na gitambo mais tout le monde mpe ayebi gitambo te ozo comprendre yango tobe na président saisal président lokola ozomona gitambo na babei kanto bino nyonso bozalaka panzi wana mpona kosangisaka mpe bato mais rapport nyonso to contribution nyonso ekweyaka na biso na bureau national de bokabone eza te sokoki reni moko esala miboye ezaka ya biso eza politique artistique po ete organisation eleka malamu je parle etake communicateur national oyo naoyi biso c'est vrai. Bon, on a évité par rapport à nous répondre à biso, c'est vrai que ça c'est pas mieux parce que ça la réunion, on a toute la question mais ça peut pas bien le coup était biso. Moi je suis le premier. On a une réunion. On a posé ça été, on a réunion pour nous on a attaqué ANTPC. On a posé ça été et ce bien deux à la tête. Est-ce qu'il y a millions d'euros de l'artiste mais sinan. Pas de menene papa nsaka tozalaka na ye viemba liosombo mona ale tozalaka na ye papa ale tozalaka na ye président saisai aza mutu baorganisation ezali te président masumu azotika bango badémarche na baprésident aladi phénomène osobe tozala bango elongo soki tolaki télévision na ye tenise okotala ntongo vice gouverneur awuti koyamba biso nsima mikolo mibale oyo omona président saisai ezali président masumu azali omona ndeko na biso jinola azali te tozalaka bomoko tellement organisation oyo yokende place bakatafali ezali yokende place musique ezali yango moni bandeko bazomonaka te mais bakabula biso te monde entier partout bafani na biso batelespectateur tozaka bomoko ezaka organisation somo desenga ke bandeko bamonana te mais tozaka bango elongo ekotindatinda te bango eleki mingi mpe bakozala artiste féminin ouais papa population bato retenir nini mpona par rapport totie tuna mituna ya ANTPC ekabwani te eza mpona batanga te bon conclusion nini oyo koloba biso taki membre ya communauté. merci mingi batelespectateur to bozolanda bana poto partout na monde bozolanda communicateur de l'association nationale et cinéma ANTPC oyo boyebi vraiment mingi sadi beaucoup association na biso ezaka moko ekabwani te tozaka toujours na kati ya organisation biso liste na biso ezali mpona kowela badroit ya baartiste mpo artiste ezala na nzela bato bamonaka biso bacomédie tozanga ntina bato bamonaka biso bacomédie baillettré nzoka na kati na biso balicencie bazali bagradio bazali bato minene bazali badocteur bazali ozo comprendre donc association oyo nde tozaka bomoko eza ya kokabwana te biso tosimbana lokola makema na esimama ozo comprendre donc bokanisa bikantila mwanza te mpona yebi te botala bareseau sociaux botala président se aza te président philomine aza te exemple kingande eza te te président lomba aza te président nde akabuli bango na badétachement badépartement yango bomoi na batala baréunion moye bamonana ezali te mais oza toujours biso nyonso nsima ya ndungi mambimbi masumu de brende ye moto a train biso tu wagon na nsima na ye vraiment toza bomoko mingi sadi beaucoup nyonso tu tozwi baposition est-ce que programme ya matanga tosali mingi mpona merci mingi bandeko bozolanda biso toyebi ke to tolekaki baintervie mikolo oyo toleka to tolobaki na bareseau sociaux totalisaki bino koro ebima le 9 tokunda le 10 tokotia yango na martyr mais toyebisaki bino na suka tobakisaki mwa eloko tolobaki sauf que mwa programme moko boye kota na kati te vraiment neti toalaki mayele mwana kati mwa programme moko ekotaki donc mpona koclexir bino programme ya matanga tokobimisa le 11 tokokunda le 12 tokolela yango na stade ya Vélodrome toyebi Vélodrome malamu kitambo Vélodrome tokolela ndeko na biso Chiko Mpululu esika wana vraiment kozala malamu mingi mpona nini kaka bolingi Vélodrome tandis que parce que de parti ezali vraiment ezali okune bolingi kaka Vélodrome motangi fikili te
gouvernement moto aboyi kopesa bino marti to veme to fiki to ndenge nini donc apesa bino ezala vraiment la précision ya bien kotoala po tomona baartiste ya minene so bakofi balelaka bango soki na marti tomonaki dernièrement mabe wasa ebele bon voilà toyebi te mpona précision yango tokozwa kuma oyo oyepersi biso kaka membre ya biro bolingi kaka veloton mpona nini tandis ke bato ebele bazoki se plaine mpona nini te marti mpona nini te pene mpona nini te meti mingi ndeko nanga mpona motuni otuni ngai vraiment otangi mame waso mati otangi mama mindondo mati motangi mundweli te tolelaki mundweli na esplanade ya foire na fikine oyebi yango malamu oza comprendre verodron mpe eza place ya mabe te eza place ya monene tolingi tolela ndeko na so na martyr mais totali vi bamatch mikolo eza trop toyei kozwa théâtre dizo okobenga salle dizo la salle dizo te na théâtre dizo tokotala mwa bamoto na biso mwa bifofolo na biso oyo mwa mituka na biso oyo na bambuti ejo ezalaka kuna ekolia biso ta tokangama na de ya mama mindondo mpo tolongaka rtnc tokomaka place des artistes place maboko wana esala boye toniokwama mpe de 4 heures dike na banzela boyebi yango malamu yango tomonaki lokola koto oyo ambuti eki ezalaka nango mpenza te tolela yango na verodrome ekozala mwa malamu mpe eza mpe mabele na ye oza comprendre mais raison pour laquelle eza mpona mabele na ye te so tokendeni na fikine eza lemba vom verodrome parce que eza mpe mabele na ye olobi retour d'authenticité mabele mpe elobaka oui aza mwana ntyango bolimbisi omoni ndanga mwana ntyango moto aboyaka balela mundu oli na ntyango eza maziama même soki présent masumu aoyebisa yo moto mpo azwa ebemba mama mindondo soko oyebaka te yebango lelo akenda kozango na mama yemu mpo ye nango na sengantene ngai na vie zigura oza comprendre naza communicateur naza mokonzi ngai naboyaki balela ebembe ya présent mundu eli na njili parce que namonaki na njili tona batera malamu te muda eza zelo makasi mpe eza kaka boye inacheve eza kaka libanda mutu munene lokola mundu oli kolela ye place ya marke wana etengama enyefuka ebofoka ekitisa ye aza artiste international yango bomoni toyebaki fo tolela ye na esplanade ya foire ndenge mo mpena ndeko na biso shiko mpululu totali bisika nyonso wana lokola marti eza na mwa kokoso bamachi makambo ebelebele totya ye kuna na théâtre dizo aza mwana gombe te totya ye na fiki na foire aza mwana lemba te mpona bandeko na biso mpe ya kitambo bomona biso mabe te tovalorize bango vom totya ye na velodrome mais eza na ndenge mabe te aza artiste international bolingo na yo ate eza likolo nzeta mbila soki oza na bolingo nango okolanda yango mbwa kuta azakutaki mbanseke mbwa azoya na mwasi tina gombe tina kasafubu mbwa omona kaka boye yo moko yebi monene mbwa ngo eti boye awutiki mbanseke ozoko mbwana alandi mwasi tina gombe ozoko mbwana donc tokolela ndeko na biso tokotika ye te tokolanda ye partout akokende zakato mpe ya place mabe te toyebi yango nauti monga fula nauti omona nayati na sene nauti carnaval mais naye nanga kitoko nakoti nanga boye namoni nanga mbouteillage moko te ti ndenge na pose mwa kifofola wewa nanga place wana malgré ya milinga me malembe kaka bastar baseka bonjour merci les grands journalistes c'est-à-dire bato ebele vraiment bazomona kaka ndenge kobanda ntongo ya lelo ti tokóma na aire oyo ndenge manoko edérange yango moni epesi biso mpena mwa mpasi makasi kozalaki prévu tokutana a partir ya ba 13h30 quoi mais talaka ndenge nzambe abongiselaka journée na ye ndenge esengaki ezalela boye moni on sait jamais toyebi te pourquoi ekomeli biso boye nzambe kaka ye moto ayebaka peut-être likambo moko lingaki ezala yango amemeli biso ngo ezala na mvula mais ndeti toza mpe tokomi quelques personnes bazawa yango biso bato komi avant tozomeka mpe kolobela public mpo bayeba ndenge tozosorganize non tokutanaka na nyonso tu na bafeti tokutanaka na baactivité ebele tokutanaka mais mingi ezalaka na matanga tokutanaka trop po eza place ya pasi comprendre nde yango esengi toya biso nyonso tomonana na bao bamonanaka te fo eza kaka famille te
ete mwana mama koluka monanaka te mais na jour ya matanga akomonana nde biso nyonso toye tozomona population babi ANTPC ekoma réunion moko boye ya kolia baartiste soki artiste akufi nde tomoni koza masumu apesi ANTPC yango ekamwana ekoma te kote koto bato akoza masumu koto bato esobe koto baya bato ya papa saisaki oyebi te te lider aza kaka moko président masumu aza kaka moko soki oyoki balobi ke koto réunion mosusu ya ANTPC eza koto réunion mosusu eza bakosi oyo eza futi pour réunion eza kaka moko yango biso toye président aza moko masumu to bakisa susu nani totia nani kaka ye nde président bon artiste te biso po rappele biso par rapport ya organisation ya matanga soki bomaintenir ka date ya le 9 ou bien ya le bon organisation eza ta bon eza vraiment normal eza vraiment les 11 chiko pululu azobima les 11 tokokunda ye les 12 adresse ya matanga esika eza na Vélodrome na Kitambo oyo motu to ayebi Vélodrome toza wana donc eza ekundama na métropole ekokundama na métropole yaza artiste fo tolele place abe tokunde place abe artiste babaki nde oyebitaka chiko pululu wawa toyebi te soki elo onino bosela biso ya art oyo ezaki ebato lelo nde pululu akufi mais pululu mosusu akotikala te toyebi te elo onino oyo bosela biso po tozala convaincu ke non pululu ake te azali kaka ndenge olobi pululu ake te azali babiso oyo tozali tokosala babiloko oyo ya shiko bande kosala mpo tolakisaki shiko akendaki shiko mpe azali comprendre yango tozolela shiko na baevre na ye oyo asala lokola ndeti tana omuiza elekelai niwa soka daki nyama nyana nyai soka daki mutu nyana koma yango yesa pasi na mutema nai tana nami nai akotani kamu elekela pasi donc mingi te ya koloba eza te yango omoni mwa estre wana ya kolakisaki tolingaki shiko pululu donc mposa na ye esilaki te yango tolakisa baposa na ye oyo eza na biso na mitema kua ndeko nyonso balandi ya 3fois.w.com tozali kopesa advice to tozali kosala publicité moko mpo na nzela ya info 16 awa toza na kati ya Sheffield donc tozali koprésente to tozali koreprésente Sheffield tozali koreprésente info 16 na kati ya Sheffield abengi bino nyonso boza partout dans le monde bo s'abonner na kati ya site na biso oyo ezali www.info16.com kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the InfoSays website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.infosays.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Boko tá na InfoSays, boko zwa informação a solo. Please subscribe to www.infosaysplay.com. Like the video, watch the video, infosaysplay.com. Like the video, watch the video. Botala InfoSays, Botala InfoSays, Botala InfoSays. Sit Iban Omboka, Sit Iban Omboka. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.